le popolo. Yagola yoza servante nanga. Thanos libinga moyibi makasi na braza. Na point noir. Tendresse Dibinga. Aleki pa ya cancer Tendresse Dibinga. Afinga ngai na lesbienne na bebisa bana batu na milangi. Okosaka bato ozalaka makasi te. Batapoto cher internaute, azalaka makasi te. Alemba façon moko. Moi ça ba amitié. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Azaf partout dans le monde. Oh. Toza tai ile makambide. Maman Nicole Malonga. Miwana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngatai. Maman Nicole Malonga makambia. Na kuma kelo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Neviso. Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez un la scène de mon corps. Saratola TV.
vous abonnez. Vous m'avez contrat dans la maison ciné na Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans la. Merci à vous. Maman. Bonjour. Les grands Mokulu Western. Oh, enfin, tu connais, hein? Bonjour là. Hello, ça y est, Zika. Ya kotumba zayi ngabe na Kongo ne po ya onde sa makamba. La belle, Sarah Tola, moi c'est kitoko. Kotumba ngo na ndenga mukesi. Sarah Tola, moi c'est kitoko, moi c'est goût. Moi c'est à toi là. Yaya, pardon, moi c'est bio. Nzambe. Oh, yaya, sala make-up ko, yaya. Kotaka na ninya ya biso ba cancer de potier. On sait make-up to ko ngalo na make-up makasi yaya. Make-up bongisa. Oh, make-up yo lo kwa kokote. Moi mukene longa ba koko. Nzoto ese ba bisisa likwa ko senga. Oui, na ebisi yoti. Hey! Yaya, on a kitoko boye. Yaya, pardon, moi ça dire au milito, moi c'est kitoko. Mais la comprenez yaya, dire au milito ça ba tuni. Likam ke ka ko finga e. Ka ko finga e. Bala na ka mangete la. Mon man na so eteli. So so ba na utsa bispo bo ali banga. On lo ba Chanel Yaya, alaki makasi. Ya fete sombote. Ah, fete pesa bisombote shura na zo ki mbota fendi. Ngabe na utso pesa batumbote lupangu na nga. Epesi batumbote. Mubuse parfait na nga na tiaka. Et puis pe batumbote. Lupangu. Oh, boni boyeko, ozela nga na. Oh, bola mo banana na misilolo. Ubebi so mibale. Ya bani na misilolo. Ah, banana na misilolo. Oh, voilà nga la bani na misilolo. Yaya. Sam sana. Basaki pepe si batumbote. Yaya, pardon. Voilà, mbote na bani rono so ba kolanda biso na Sarato la TV bozawana ebele ya kozela émission na bino bolingaka mingi vérité et vérité présentée par problème kendi mona soka ba mukendi nyonso angaye. Merci d'avoir abonné na biso, merci na la patronne na maman Sarah ya ba bicharge ba YouTube surtout Mbingazor de la presse congolaise. Merci l'ingénieur 15 derrière la caméra, ingénieur Ars na moni wana bon de livre bon c'est que wana ezali ba ya biso to sala na bango na Sarato la TV. Merci na Jonathan qui vous na 10 amis ba lycée Jamoto Limbondo ya ba bi porte-parole à Mokonzi. Ba bi chaque samedi tozanga raté chaque samedi chez Joli wana ndule o wapi ba bi mai mazali mai makoya na mai maleka. Ça que musique ya kikala. Akilelo na weza na studio quoi vraiment boza la ebele wana boga ndule ya kitoko. Na mission na bino vérité mbeli bino lisusu Miss Lolo mwana muluba ya solo moi si ya pembe moi ça zanga tache moi ça zanga cancer vraiment moi ça zanga vert citron tozana ye to salara moi émission ranenge zalara mais ya okama Miss Lolo za na kanda Miss Lolo na kanda Montréal ce que vous même langage nanga déjà fungoelanga déjà Miss Lolo bonjour. Bonjour Paul Mokinzi. Bonne santé. Kitoko. Tout le monde a le bon. Yaya na tombola ka déjà na émission. Yaya batuni nga kutu na commentaire mo batuni so simbikisi. Des qui cité. Yango te komo siko tombolisa biso maboko ba bieza bien. Tombola ka bo. Ba commentaire na bino ya Sarato la. Eza style. Omoni na tomboli. Voilà. Le baga na le bebo solo. Bo solo ka yaya. Voilà. Merci. Yo tuna ngani ni pongane na yo sa droit de réponse na makoko. Ah bo solo. Voilà, continuez kasi. Atiki le wala yom to yo sala. Te yango na lobi te pole. Na tombo loboko. Na lo babo solo. Mama kamunyo so sala droit de réponse na ezala ya solo. Yango na lobi te. Mamunyo so na droit de réponse. Ezala ya solo. Pongai ba te bele ba yinga na kosati. Nga lo ba ka vérité. Le kwa na lo ba vérité. Yango na yo lo babo solo. Voilà. To continuer na boso na biso Miss le problème ezanini. Problème na ngezanini. Nanani. Te to comme on a ba émission ko sala mara déjà. Na bana ko yana na yena no premièrement. Na ye ko avertir. Fui akenda Afrique du Sud. Na tenalier. Na tenalier, oui tenalier. Oza na passeport te. OK Afrique du Sud na tenalier.
alors Lubumbashi Zambi okoti ozo comprendre na camouflage si on est ngami slolo nde na zaboy fi wana na yebi ete na monaika awa et pas Saratola mais à ma grande surprise à l'équipe il y a cancer il y a cancer oh azana ba vert citron yango na lobité fi azana ba vert citron oh azana ba vert citron azana couche ya cancer na kingo awa Tendresse Dibinga à l'équipe il y a cancer Tendresse Dibinga afinga ngai na lesbienne na bebisa bana batu na milangi na sala kinduma na wileri yaya bravo ta fille à Coco yaya wa mwa muke melonga ba Coco ota ba rido esalio ate linette olati et ana chinois penya ya mabe penya shisho ngamis lolo na vina ngana otikala ko tiate et lambo olati ba mabi pupula lokwa angelo pa mataboy ba ange de chi o bakanga ba mabondeli ya batu na lola wana o bakanga libondeli ya Daniel pendant 21 jours nde lamba oyo lati tendance à posio yaya tu as mal choisi l'adversaire yagola moyibi oyiba camarade nanga diama kalanga mbongo na kati ya saki oboni yo oyaka pa Saratola oyako lelela Saratola apesa yo place o banata ko sunga ka bana na yo Sara na mawa na ye motema malamu mwa mwesa batazala nango azui mobali apesi yo yaya mwa mobali no wana oyo obetela tolo mwa 100 no tindelo mwa 200 mwa nini contrat et sili obi que tu es ingrate ta fille munoko munene lokwa ngubu oyo munoko songe lokwa éléphant munoko libulu lokwa libulu oyo esa coup direct gola nzoto makasi lokwa chimpanzé tala garçon raté au pole mukenzi fille raté to garçon raté yango na lobité c'est un garçon raté pole c'est un gorille nako bengi genoté parce que elle est un garçon raté yaya omi tali bien poso nzoto no kemba ya lokwa liboko likaku so bakausa onde kanga makaboy yagolo mi tali to loko finga ngai nga lesbienne oh mais mutu do zalende lesbienne munene na yebisa ki azamwa sa 7e bagarre ndaku na répétango lisusu cher internaute Tendresse Dibinga azaki mwa sa 7e bagarre ya ndaku mama na bango yaka na mikanda na ye ya mutu azana pomba mutu ke mwana ngai betaka ye malembe ko betaka na mutu te po abela mutu mikanda na mama bino mtayaka na ngala ndo kite po na yeba et puis Tendresse Dibinga moi sa 7e bagarre lo bake moi sina ngai ndaku Tendresse Dibinga abengi 7e bagarre émission la sala ta bengi 7e bagarre ça te comprendre mais moi so 7e bagarre tamba basala de délivrance moi so azao tingama na yi na lobi boye na sisite o katanga te pole na expliquer batu bien Tendresse Dibinga azwa leki ya 7e bagarre dipine amemie na ndako nganga pesi mbongo po akene ko pesa ya na ye po aboma 7e bagarre ozola na ngai makambo na oloba Tendresse aya ko wanga na ngo mama makasi boy na oloba vérité Tendresse Dibinga moyibi makasi na Braza na Point Noir ando yiba ba mare bato bayaka na ba masuwa ayiba bango mbongo so asaki ndumba butu na bango ayibi bango valiza mbongo bakimi Brazzaville na papa se ba yero liango oui et puis ye yagola afia lisuma afia sortilège fia libabe makasi azwaka te makoma bata ye no ye bateli kone na tsango ndenge nini fio penya poso nzoto ekauka penya lokwa mbisi ya kokauka mungusu bakauki forme ya gola eza lokwa mbisi ya kokauka bakausi ya gola leki afinginga oh ya gola tu as mal choisi l'adversaire moi je connais l'adversaire je connais le joueur sonché hein elle t'a trompé Tendresse Dibinga na senga ki o yake mission la tabra kase boye yo sala no ba émission la téléphone bando banda makambo ya YouTube oza caméra te o sala émission la téléphone yaya somba caméra pona ndima yo somba penya caméra yaka na caméra la kisabiso émission ya téléphone to boyi telefio ba cancer e beta nzoto mobimba kusha cancer awa olongola kusha cancer ozala ngo ate tala Montréal zwanga pe na lumière zwanga pe bien kata caméra poussa na caméra bien na kingo penza otala na senga bango tokota mai ti lelo ba oyate
Pole muke nakanda na okanga photo li puna nga boye. Na otinda ngo. Ti lelo mutamona na te. Aoyate. Aoyate 500 ka boye. Akoyate. Na longini. Mutu na masala ba émission kana ba machilong. Banana yeba sala émission kana machilong. Aya na bras cassé. Tondi maye. Et puis asa émission na caméra na téléphone té. Yagola. On s'est trompé makasi ingrate. Fia le koso azaki soka kena ndako ya batu fa vanda penza aoki tsunga soso akokende te to ata tsunga matembele ya fa lia lambula sani tabi tanga so le kafinganga lo yemo kilo ebo lo bato le kyo finginga ozupe lamba bientôt le kine miso finginga oh ya oswana lupangu nanga yo oswana na ba mubuse onga tsaka oswana pa na parfait nanga mubuse oh ya gola mama boni boyko lendi na kena ko surveiller nanga lupangu yo lo nsinga lendi pona ofinga o mama ngako omoni ngaki lesbienne bino boloba eyane na kana bino yo ya gola yo jour mona nga na ye a pona ko sala émission o esinga ni na finga tendresse di binga alekisi olobi nga na finga Gabriel alekisi me nga batinda nga pa mutute nga na fia tolo pasi nga mutako futa nga mbongo te pa atinda nga kamwa musala fatu moi musala fata futi po ofinga batu lelo leki la télévision finga fatu wa idiote ta fia sa ki ndumba na Afrique du Sud wanted yo ba koma wanted ba lukisa ko na Afrique du Sud pona moyibi oh oui botalo ba na muta ayibi diaba mbongo azu saka diama koti na ngwa bendi bongo chula saki eh yabo la moyibiti bakuta bango na bango basala association ya batamitu batamiyibi tokota mai nzota ya gola kande eza mokau bongo c'est joie simela ga diamant saki wana ndezo abetaila asimela diamant saki te azwaki ka saki azwi papier mouchoir na mbongo nga pande na zaboye na saki na tambo sa papier mouchoir ezala ngo 300 francs ta mozangyo oye asara to la façonner en sokolio alors lingo ko kotsa nga na kati ya bêtise ko kotsa nga na raona te nga na ka pasa to la posa to la futanga mbongo te nako leka ba mission na ngamoko alors comme yo zaki boya Sarah moi musala Sarah o comme siko boya tendresse yekutu ko ane loko pioti mutasala na mission la téléphone a pioni pour caméra ka ya Canon c'est téléphone ya yo tala ngote téléphone donc caméra ni ko bisa mutuka ndambo boy caméra ni oh ba mission téléphone ba la caméra te ba beta prix ya Canon 600D to 500D to 700D 800 baza ba bien oh ya dolisa mbala suka makasi fia mokau mbala suka makasi ya chimpanzé genon gorille ta forme ya gola fimo azanga forme penya ya ba makaku parce que ba likaku akuzia na biso oh ya gola ngala ndo la tsoba na lundi ti dimanche o changer aka elamba so ni po changer deux fois yo kaka moi mobibo changer kaka na zio na yo na bana na bokolio babenga nioti mitiele ngado mutazanya ta musa pambo ya 2 cm ya olalela aka pa batu mozangi ole sika olala yo yanga na bokolo na pia ta chambre moko na e pa na biso tola tongelo ndako abanzanza kuna na lupangu nanga obando kengelela nga lupangu yo za mwa musana ngati yo ya gola yo za servante nanga ngabe misolo ndela za boye moko via nga zo petsanga me via elimbisa nga via Ousmane via nga pa Ousmane azana Londres jipe monga bi petite sœur yo no zawana ozana poto to mozalo ko la basi o bazaka na poto et puis place yo vandaka na limite que salité zali pour place yo la ka donc oza propre même via nga cheval blanc Robert Kiliba après ki singa bi miss sika bango ba finga yo wala ba vie ba soutenir ngai même via nga Cloclo Manzambi ba vie nga ba soutenir ngai ba oboyela nga mais eloko ya gola aloko le bembe kufi ba tiango formol ya gola osakana nga ya gola nyaza so kufi ba la besoin formol te po nzoto de kauka makasi na ebisio ya kauka de makasi ndazana ya loko mutu basi ba kausa ina motala kazwa kate makoma bata makoloka ali ko kilo makasi oh Saratola okelo mo peso kutu mobali ono pesa merci Saratola yo zio bali kali Saratola mobali ala ko boya yo
akoboya yo ingrate etula moyibi yagola moyibi yo la tendresse na fingi bino mibali tendresse que no fundanga loko oza mwasa makasi lombe sese avec sese l'équipe tendresse di binga pole mukenzi na l'élément o balancer l'élément pour mona siko ke l'élément ya nani élément que so tendresse di binga a otinga ya gola gola azo finga yo ya gola ye peut-être toza suna temps légissé à sou non te pour batu ba mona ke na yeka boy il faut partir wana kaka moi morceau wana kaka eleka o mona ke ya gola makambo lobi ayebi ngai te alobi nga sala kindumba la wileri eza lokuta abina akena otika sarato la defo la maluku papa moboy ye kutu mutuka sarato la na matango te ya gola bwa sesko moibie yo peloza mama kinga bwa ya gola mama kinga bwa okosa masha mumen kai ngala zanani so masha mumen ngapela mulubat ya lobi ke tendance di binga masha mumenu siko yo zanani po lobi yo pa buchu ya saratola nga mabuchu ya saratola diana mabuchu ya saratola blandi mafuta mabuchu ya saratola kuta tanga diamante po diamante nga obuka atanka nga na blandi mafuta abi biso ba mabuchu ya saratola tafio libele popolo o libele lokwa ya bakoko libele wana libele te ofinga ka baninga jalousie moi ça libele nde mwasi ya botamba ya libele okelengio kande ba mongo balobaka botamba mongo okagu botama na libele yo botama muluba ya libele munene boye okagu ya gola mwasi popolo libele ezate garçon raté puis yo no sa sport à jujutsu sport à jujutsu ya bato bakangama bali banda o bakangama la nzoto boye batama nzoto bakasite fille sa tendresse yaya nzoto bakasi lokwa mokautala ya la femme ya cercueil nzoto ne pe lokwa liba ya cercueil plat lokwa planche ta planche à galo balanga vraiment eza masuka bino mbaina tendresse di binga na okebisa o tendresse ngala muninga na ote tendresse okosaka bato ozalaka makasi te bata poto cher internaute azalaka makasi te alemba la façon moko moi ça ba amikie Miss Lolo elo nini siko etindi ya gola kaka boyo ozana problème na ya gola te finga elo etindi ya gola tendresse elo etindi ya gola eza tendresse te ya yo to kuna lelo ya yo na tendresse na rakini na tendresse te na ko ba vérité tendresse etindi la nga ya bopaka ya gola ne asa bwanza mongol o mona forme ya gola baba gisami ya mopaka na mongol ya gola za mongol forme ya gola mongol jaba kala na expliquer c'est yo tino da bozobunda contre deux personnes mongol nani ya bompaka na mongol bato mindele basinspira basala ba fantôme na bilongi na bango ya gola na bompaka vous avez choisi mal l'adversaire vraiment au sakanai la téléphone mission la téléphone bazali ya mundela facilita biso vraiment monter élément na nani babuka ngo na biboye omoni ngande na zaboye pongala banade ya coopérer na chaîne nanga il faut na mona matos na ngeye boy vraiment oui na yela ngope la chaîne na saratola na Lexi matos les gars yaya yo sala ka ba émission élément bo olinga ko ka nini te oyo kaka histoire mo muke oleki mbango sala pe ba vite na mona ka ba 200 vie na mona oui ti ba émission akana mana la Chine te former batuna yo tomoni vet kalombo asali batuna ye ba mérite bongo yesu ko akanga makana bata Karim Mokonzi na lobi boya ngai nde naza boya na koza la parasite yo kate ngai naza parasite te polin bango ba parasite bato ba vivara na serre na sous couvert neti ya gola parasite ba classifier li suma penza et puis ya gola na ebité olobi muninga akena aussi makisi abwaka na mai kayo pe simba kisi na lobi boya asimba kisi te yaya asimba kisi te po tendance ndenga zana fio tendance ndiye bona ndenga zana manga buti asimba kisi po ye pas de succès po zana na okebisa bino omoni ndenga za boy sara tolo omoni jour le kala émission na loti ndoto ba betima pe nzeta liboko nazo ebisa yo na loti ndoto ba betinga nzeta liboko omoni nzeta liboko ba tutela makemba o abwana wana ba betanga na katikati ya mutu
wana ndoto na ndoto kaka na sa ndoto la mutu ekaboni ne banjo sanga pasi diamant kala nga témoin jour yango tolala na diamant na expliquer diamant ngabi diamant ta ndoto na loti babetinga nzete ana katikati mutu batongo siko bakimba ke bata makoya ke ngala kufi bamoni ngala telemi ba okamwa grand frère na miyebi bilongi na bango grand frère na za États-Unis abengi ngai asali nga audio kuto eza abina nga aloti ndoto ba soda ba olanda ngai ba soda bele ba olanda nga na okima ya ozwa libanga abambi ba soda e landanga asenga kutabina kota prière na ke ko expliquer pasteur na biso pasteur na biso atali aseki abi ba nga bacho maladi bacho maladi akoba oba nobela malembe choke na okufa melo kolo za na se ya lionso nga la za action omonika shu na zala ona sala mission na saratola na zonga na ndaku na lala na butu na olota ndoto bambinga nzeta liboka oba tutela makemba wana oya ya bwanwa wana ya mukie babetanga ngo awa ekabolanga pa mutu kaka na butu wana na ndoka mutu pasi ekaboli penyamo nga souvent na oka mutu pasi za la mpanjo côté na sala accident mais wala siko na oka pa mutu ekaboli boya siko batango babetinga nzete babatami baotala siko so na okwe na kufi po bango baseka bamoninga pe na telemi et les jour moko grand frère na aux États-Unis Roger Mila Moutonton Roger que je salue aloti ndoto basoda ba olanda ngai basoda ba olanda nga ba olanda nga yesu libanga abami basoda mo isko jipi musuna basoda ye elanda ngai tant na kei na église lobby na expliquer pasteur après culte na expliquer pasteur ngabi pasteur tala ndoto na loti poto uti retraite une semaine tant ndoto na lotaki boy tala pe grand frère des États-Unis atinelenga audio eza awa abinanga alota ndoto basoda ba olandanga pasteur aibsinga problème ezate yaka dans une parce que azakina ba invité mususu il faut sola na batu tala ka dimanche ba pasteur so ba sisine bazala ninyo ta na yozo nga pasteur abin zamba zola kisaye batsaki nga molimo akoba po ebelisanga ma omaka ndeko batambola malembe na bana maladi malembe tina ke kufa babondeli pona nga ba serviteur so basanga na pasteur na biso a réclamer likolo nga abinga na se alliance na ye le quoi ya sala alliance na Nzambe nga na za na alliance na za protégé par le sang de Jésus azon sur toi l'expéditeur ndomoni ya gola mutu troublé yagola bana ko bibenga emo mukala saratola so to comprendre bien mutabete ko nzete na ndoto ya ye pa kotika na kati ya ndoto obani ye akotika na kati ya ndoto fo eza ye mta akotika mukanda pona bonela ba yo tikelanga mukanda pa mutu mobo to vana leti na matanga na fo na pikita liboso mwana mobo ayo tikelanga mukanda akimi apona monye kiri penya ya bashege ba ina nzete wana po ba chevenga ngana na Nzambe betu l'expéditeur ezonga na ngambu na bino na bi bashege bazana ibali na basi pole mukenzi si on doit expliquer ndoto po ntola no sasa mission ndoto na o expliquer ka ndenge zalaki yagola mi benga mukala saratola yagola vraiment ami benga mukala ya saratola mais na okamo yagola lobi ke sara me makai na maluku na kati ya mutuka sara ona no akomate chaque fois so to yosala mission to kuta yagola vandi kuna sara la bureau la split ya vandi kuna na réception ce qui est émission et à côté zuma malili ndambu akosa yo vana na vinduki yo vana na Afrique du Sud yo vana na vinduki yo vana na Swaziland po muto vana na Afrique du Sud okoza na ba manière boete bando manipuler facile à manipuler tanya moyo tanya marionnette ba manipuler facilement ngapo muto manipuler nga pole mukenzi même mobali na nga ko manipuler nga iti vraiment même ba papa na déjà en plus muluba yaya likolo na muluba makasi kaya lobi sara linga baluba te biso to yaka sara na tiela biso poison te na tiela biso poison te bonga zala na ça n'engage que Sarah Tola c'est son opinion ndenge nga linga Fachi Beton ndenge Sarah Tola linga Gabriel wana eza opinion na ye biso to yaka to sala mission na biso to sisi to kei so Sarah Tola comme si biso ba vrai na ya ye nini jalousie na sala po Sarah Koti biso na liste ba vrai na mama o comment même pas la cheville à Sarah Tola ata likona nga propre hein vrai zoye makoloko propre makasi ba verre te zaraté o comment même pas la cheville na chérie ici o comment te na cheville à Sarah ya to yebaniko o lia même pas na Sarah o yebi ndakwa Sarah te o mona pe na bana Sarah te tika ko stresser bana o lobi ke Sarah tinda Diego milito na catch
olobi ke Sarah to la zara la mutuka na Diego boy ne bolingo la bango ke da bongo te ka basa poto pe comme ça mbana bango pe bongo ti mobile moi ça ke musala mobile otika ko sokola nini ko sokola basanya kombinda équipe basa bas travailler en équipe et cette équipe l'équipe ça ka jouer monter faut pas ça neti monsieur mon madame mais ça longa na Barça tane Barça comme bipola pour merci mon tano ça monsieur mon alors ça mais fort mais si il faut travailler en équipe on peut pas ce côté on peut pas ce côté moi je suis pas moutoute moi je suis pas l'embakati on a vu que le temps que kayo so nga subo ça busanda papa le ko tikala ki ça peut ménager ya mabete ça na cadre bolingo siko soki Diego la sala ka bongo bolingo lo bango ekende bongo pole ya ngani nesi ne la vandi boye na ekala banjo finga pa Diego moi mbala batalo bakate musicien moi yemba kano innocent batu bo yo penda ya gola o comme même pas la cheville ya Diego Milito o yo fingi pe Diego ta moi musalo ta bisenga o ta mukufi nzalo ya kolelela ayaka olelela Sara bana baliete bana ba obela Sara o piombongo yo lelo balukeli Sara et pas tendresse aux oiseaux te pas ala na ngote ozwa no elo côté ya omoni kula penza ozoka mikinza na mikinza. Merci cher internaute. Voilà, j'espère que tu commis la souka émission na biso ezaki nango droit de réponse muto asenga ya sala droit de réponse nazaki libre ya kotika les plateaux aloba o nyonso za kati na ye abimisa o nyonso za kati na ye vraiment merci bandeko nyonso o bolandaki biso ya polela bwaka na plus place o bwaka bo mo nango na ndenge ya mabete ezalaka nango so muto asenga sala droit de réponse il faut tirer les places à ça la droit de réponse nazaki vraiment wana ya na bosile lo moko ya finga ndene ya moyibi yepe moyibi ayiba makasi na Afrique du Sud nde ba lukisaka yeba koma wanted ya mwaka lelo na ngana basi merci ngaki de ndene ya bolimbi c'est déjà dan ya gola te obonte Carmela lobaki abi nzoko bossa na moto zokisa ete akolimbisa mabosa lite et puis nga kande na zabo na fuka melaka nzambe o comprendre Paulin nga fuka melaka nzambe pour babi tout genou fléchira devant l'Éternel ton Dieu. Mais elle a fait l'idolâtrie. Non, tu as fait l'idolâtrie. Il faut valoir encore la Bible. Voilà, merci. Au fukameli batu ya mokili. Nzamba kabola gloire na yena mutute. Mais yo lingo kabola gloire ya nzambe na bana batu babona bango pardon na yo. Merci ba dédicace na ba balandaki yo. Merci beaucoup cher internaute. Bon excusez-moi vraiment. So na sali moi délire, so na débordé. Bango momba provoquer ngai vraiment bo excusez nga ba nyonso ba rezo émission oyo bozo ngona ndenga mabete na pesi non merci na Paulin Mukenzi watielinga place na ye pona ça na droit de réponse merci na Sarah Tola la patrona moi ça mbongo quoi babi mbanga libanga babambaka na mangetela Sarah Tola manga bufude yango ba obokele libanga. Merci beaucoup na Sarah Tola na nengo pesinga espace na yo. Merci na ingénieur na biso ça derrière les caméras. Donc merci 15 Basele. Na pesi ba mbote belé na vie na nga Cloclo Manzambi de Bundes. Mon vieux wa soutenir nga tout le temps. Vieux na nga Robert Kiliba, Yani Ochudi, babi vraiment mon vieux cheval blanc. Bambote belé na Paris. Na pesi bambote belé na mon vieux Ousmane JP Mongo. Babi mobile ya mulai ya mbinga na Londres na peso bambote belé grande sœur na ngai Lili Muswamba motema ya titi kalu femme à la peau blanche moi so penya mobile na beta tatou babi le 6 héroïne da anniversaire à Vienne abiso titi kalu producteur à solo wala tsa artiste belé ba bijou penya ba quartier minene ba bambu wana bon moi ba tête à pharaon donc viana ebo solo la quoi bambote belé dadi bambote belé na Karine Kouda na pecho ba gros bisous ma nièce chérie Inès Boulela motema ya Fred Mukuna na pecho bambote belé yo na ba koko na ngai na Londres grande sœur na ngai chérie Mifi Boulela na Belgique motema ya Mathieu Tonche na pecho bambote belé yo na ba neve na nga la pecho bino bambote belé Merlin Kabala babi moi ça pembe femme à la peau blanche wana nièce na nga nièce na nga chérie quoi na pio bambote belé na papa Serge Mukenzi président na nga Patrick Salif Tshisekedi ya fondation Patrick Tshisekedi leki ya mokonzi mokonzi na peso bambote belé mokonzi na ngai mama Tezinga Bwachovo babi moi so penyaza na compassion que bodo babi
Babi Mama Motema Malamu, femme azana compassion, berceau de compassion, na ONG AFEV, présidente ya ONG AFEV, na peso bambote belé, ba na Sephora Bimina, Babi Sephora Bimina Tessia, Bénédicte Kapinga, Daniel Kikoudi, Bambote Belé, famille Dibwe, Babi Nadine Maoua Kadogo, Mastananga et Tongo, Nakata Turquie. Dadi qui coule la centrale, donc on peut savoir ma devoir, le billet pénal, donc on l'a Miss Lolo, les années na charge nae. Na ozela kaka kalamingite, Miss Lolo, a côté sa sous ma valise à Bilamba, na obenga kaya gola ya ozo ya kala, mais ko sanga ma bête. Merci. Merci Miss Lolo, merci l'ingénieur 15 Baseli. Nga ya kolobara ezaka ke, merci na yo. Yo muto continue ko finganga, continuer. Ça va attaque 15 émissions, après on a répondre à émission moko. Na la kibino na répondre à émission moko. Ça va attaque 15, so ici 15 émissions, même émission no ba filmer na téléphone wana. Merci. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.